Komona bilenge baza kokufa mingi ezali bandokite ndenge bakoyebisa bino mwana atosaka baboti na ye te akendeke mosika te. La Bible dit celui qui se moque de sa mère, sa lampe s'éteindra dans les ténèbres. Alors eye kosala ke ekomi somo ekomi pasi lelo kwa bana batosa baboti na bango rare. Lelo na ba famille na biso n'y a pas de valeur. Soko ba famille et bandi ko communiquer ba valeur na bana bazana no bate ezali garantie ya progrès pona tina ya avenir ya société na biso. Mais ça fait très mal et sengel na ba famille et récupérer ba place na ba parents et belé lelo batike la TV et beaucoup la bango bana. Mais TV à standard à copier sa moine éducation ou ya machine. Combien de parents lelo batanga kaba journaux de classe à bana la bango? Combien de parents lelo bafanda kanabana ba échanger ba ebisa bango te talanzela kolanda te. C'est ce qui fait que lelo okukuta na bana basi bakolo na nzela alati bidenda. Donc moi bilamba moko mikuse waza kolata boy otali age na ye lokola pe mikolo bato bazono na nokite mais toyebela bango na lingwele soko moni moto aza na lingwele ana lipeka yeba ke ya ça l'existe déjà ba 40. Alors c'est tout un problème sérieux. Sokoto kebi na likambo yote, notre pays va disparaître. Il faut tout comme à niveau y a que parce qu'on va parler de la décomposition morale dans toutes les sphères de la société. Mais le cas to bani na niveau famille, il faut baboti bazwa ba responsabilité na bango. Moboti il faut atala mwana lati ndengeni. Mwana zongi ndengeni. Lelo zana baboti ya lali mwana ke yiba biloko batu na buto ake buka nda kwa batu muzu na buto. Soka ye baboti na yiba zupe biloko wana ayoto yiba. Babomia wana nda kwa bango. Donc il y a un problème sérieux. La décomposition morale s'observe sur le plan comportemental et elle s'observe également même sur le plan aujourd'hui il y a une attitude bazali qu'on développe. Famille ezali place au bazali qu'on venda na bomoko na bolingo, mais malheureusement chez nous c'est devenu aujourd'hui des champs de bataille. C'est devenu un champ de bataille. Mabota et pourtant les alliés place où il faut bolingo et talisama kakati na bandeko. Mais pasteur, les alliés na batu musu bazolo bake. Na dit qu'il y a un adage qui dit que ventre affamé n'a point d'oreille. Mais les lois baboti belé, aux hommes on a dit que ma perte d'autorité na bango par rapport il y a bazali à mesure ya kozaba na charge te. Ceux qui osent na libota osana bana, mwana poalia abunda kana ndenge na ipanda ke bazana mbamine. Mais est-ce que vous organisez que moi non ya kozana mato ipenda ya koyoka tolia ya moboti? Est-ce que moboti kozala penda les sika na pasteur? Merci beaucoup. Je sais que Maboti Bazali qu'on traverse ma situation difficile au regard de l'économie en Bokanabiso. Mais ce qui t'a dit qu'on posait problème quand on a sans soi, il y a des valeurs avec lesquelles on ne transige pas. C'est-à-dire nakati na passé, nakati na bobola wana, et en moyen. Il y a inculquer quand même ma valeur. Je sais que l'environnement actuel est hostile au développement Yabatou, mais Moboti ata azangi mbongo, mais azanga bomotote. C'est vrai, moi na kokende aloki na ndenge na mesure en charge, mais les parents ont une grande responsabilité. Na oyo Italie avenir, comportement, attitude de la famille. À part les parents, l'État peut avoir la responsabilité. L'État.
Zododo ya côté comme quoi nyonso mobimba kisasa. Je vous dis quoi mobimba. Pourquoi comme même na place donc vendre la Zododo dans un voisin et bureau police. Mais personne ne l'inquiète. Pasteur, pour la compléter, oui. Ils allaient dans le trafic, ils vont apprendre. Ils ont hier à l'aéroport international. Ah oui. Et Kitiwana, Lotoko. Et Leki. Lotoko. Na komote. Donc, à Genenangwako, ils ont des avions et outils. Et outils Bandaka, outils de service nyonso à l'État. Non seulement c'est là, là on peut encore dire que ma monité. Je te dis les cas na bakwe nyonso. Zoro de à côté comme. Donc ça ne dérange personne. Est-ce que Tolingi Mboko est koufa? Ou bien Tolingi Zala? Quand vous exposez la jeunesse, Nabimela Melaoyo, Yango Komona Mwana, Maman Zolo Banalto, Yazo répondre na ténor. Pourquoi? Kwiti Azomona Mobotite. Et ça c'est l'État. L'État de Moutou Sengele qui était hier à Bandako contrôlé. Bisotan Tozaki Banabake. Toza komona bazokanga batona bazako sala ba alcool indigène. Mais talandenge lelo ba expatrié ba tondia. Bilanga esika ko sala bilanga ezali na plateau de Bateke. Bakenda kuna te musala na bango kaka lotoko. Nde loko ba yiko sala. Les dangers c'est que le peuple s'abrutit davantage. Baya ko konza bango na mboka na bango. Je vais te donner l'exemple. Tozali na 2003 nazaki na mboka moko boye tokutani na barab bazoyebisa ngai balobi biso il faut to changer cours des événements dans le monde. Dans 20 ans il faut to banda contrôler Europe. Natuni bango bokosala ngo ndenge nini balobi tokobanda kotinda bangi na mboka na bango. Lokola bango balinga droit de l'homme mutokolo bazate bana na bango bakomele mitu ekolembe comme ça bango bakozala susu na bato amayele makasi te. À ce moment-là biso tokozwa suprématie na monde. Et regardez comment l'Asie est en train de reprendre le poil de la bête. C'est là où je voudrais dire que les lots na dépravation à ba mèche bana bakomi bakuluna baboti bazana par na bango mais auteur compositeur principal les à l'État parce que banganda ya lotoko eyebani banganda ya bangi eyebani ba dérange ka bango te balukaka ba église les place bango ba ya koluka ba problème yango. Donc baboti bazana responsabilité, l'État a une responsabilité et l'État même na ba chaîne ya ba média, l'État devait veiller sur la qualité des émissions qui passent. Vous savez, avec cette histoire des traduits praticiens, ils guérissent toutes les maladies et eux-mêmes ne prennent pas leurs produits là. Ngana mona ki moko ya zobela ameli bakisi na yona te. Ati na hôpital. Mais ils trouvent que c'est bien d'arnaquer les gens. Na banzete, il y a de vrais traduits patriciens bazali mais bazamouké ou batikali mingi ce sont des aventures. Alors bref na lingo lobani. Au kotala ba émission ezali koleka na TV na moi et même si les chaînes dites chrétiennes yomoko talo moneke mboko ekufi soki to bomi ba famille si nous n'avons pas de famille forte ça sera un grand danger. Je te donne l'exemple dans ton côté la décomposition morale dans la société mais je vais te donner un exemple. Au moment qui temps tozaki na ba 207 chauffeur aujourd'hui tous ces chauffeurs là bangonde bazana transco mususu ezani bobino batoza kuna na nini bobola pelenga na baquette transkin nazo que na baquette te nazo banamuka na banini ya l'état oui et il faut voir comment ces gens là roulent sur le boulevard na yo moko tali et ça le somo batia ba numéro moko na ta obengi okomona réaction moko ezate. Donc tout ça ce sont batu babebaki déjà la famille bakomi danger pour la société soko baboti baveillé te
pour l'éducation malamu ya bana. Soki l'État a continué na kotika bazododo na balabala nyonso, ce pays deviendra ingouvernable un jour. Donc, eza ba bombe à retardement. Il faut tout le canal, tout travailler pour la bonne ma famille. C'est ainsi que nous demandons même à l'État. Les parents aient suffisamment de moyens pour s'occuper de leurs familles respectives. Le pasteur, vous savez bien sûr, au Togo Bayango, famille est une cellule de base de la société. Voilà. Donc pour la société et ton moment, il faut une famille forte. Mais ce que nous observons, Lélo, avec cette décomposition morale, où la famille est faible, bamutesina lotoko, classe yamalonga est alité. Mais qu'est-ce que ce pays va devenir, pasteur, après 10 ans, après 20 ans? Non, il y a un danger. C'est-à-dire que au monde biso, soko ke na bamboka mususu bato bazokanisa lobi tokozala nini. Mais ici, nous vivons comme les animaux. Les animaux n'ont que des projets de société dans leur vie. Manger et boire. Au moment où tabadé matiti, amelima yalali, ayemi makambo ya lobité. Donc, c'est vraiment un grand danger. On doit penser à la redynamisation de nos familles. Voilà na lobby. Babo tu vas avoir responsabilité, l'État a une responsabilité, biso église tu as une responsabilité. Pour na nini, quand on a ba église na biso lelo, pour oyoka batu bazali côté ya ba valeur. Ce sont des denrées rares. Les lois zali kaka soki bandi feu, même ngapé na bois café. Gaïpé na champion ko bois café, mais à part ko bois café, yebisa moto azala na bon moto ayebako mwana yebako to sala botira ye mwasa libala yeba etaza mwasa libala eza na makambo ko salate mobali ya libala ndenge moko na kati ya décomposition morale tu vas trouver il y a de ces familles là qui n'ont pas beaucoup de ressources mais les papas entretiennent 4 ménages et cet homme est malade. Cet homme est malade, mon examuke, n'a pas foutu minerval à banate. Loyer à batou n'a pas foutu, mais bamakangu partout. Mais il y a un problème. Ça c'est le rôle de l'église. Avant de chasser les sorciers, il faut commencer à chasser les antivaleurs qui sont dans le babatou. N'a compris ce exemple. Soko ba famille na biso et bokoli biso malam. Tokozala na bato ya qualité na mboko oyo mwana ayebe te soko nga na ke classe ezali pona ko tricher te eza pona kotanga batar oyo moni bato bazoya nango ebele na kati na société ça vient de nos familles eza na mwana mosusu akola amonaka ndenge mama na bango na papa na bango babundaka ndenge bafinganaka donc il croit que tout le monde vit comme ça et quand il vient dans la société il a un écart de langage. Et tout ça vient de nos familles. Ce sont les familles qui doivent éduquer, donner des personnes ressources à la société. Na copie un exemple en Mboka Mike, le col à Ouganda. En Afrique, parmi Bamboka, où ils ont un bamboutage makasi, Ouganda est en Kati. Mais jamais au commun un chauffeur rwandais et ougandais, pardon, ezala yekola a changé bande. Ce sont les choses qu'on inculque dans la tête des gens depuis leur bas âge. Et c'est ce qu'on retient le plus. Mais et pas nabiso, ce n'est pas ça. Ce sont les injures. Yangonde koma lokola elamba ya sika ya kolata na Congo. Mwana koli na mentalité wana, mwana zoleka na balaba et pas na biso conseil ba réseau fongo bana never. C'est comme si on était en répétition nationale dans ce pays. Et qu'est-ce qu'on chante dans ces chansons? Pasteur, oui, biso qui allait défasser quoi? À retirer titre qui musicien na artiste belé na boka na biso.
Ce sont des inepties. Moi, na koli na makamboy et koli et c'est comme ça que les États disparaissent. Soko église est limitée pour la qui s'abattu. Le lendemain il faut cause à la pombo que comme mboka. Je te l'ai dit. Pour développer un État, il faut avoir des hommes et des femmes de qualité. Le Japon, la Malaisie n'ont pas de ressources naturelles comme nous, mais ils sont comptés parmi les grandes puissances du monde. Biso bolema ezako bandaka kasena bomwana. Mwana zokola, il y a de la musique partout. C'est comme son état de répétition nationale. Et banini ba université, ba école nyonso, ba zingamina baba na 9h déjà baribandi. Est-ce que mon temps commis dans les pays des hommes normaux, on n'ouvre pas les bars avant 16h. Parce qu'on considère que Natango wana, batmake musala, bana bate classe, mais awa, batmazo kom, bakomi ndak bazo kom, bakomi bar fazo kom. Et on est déjà la base au baye bango. Na bataba, na babar wana. Biso tango tokola vi tozali na baorchestre lokola bela bela azoyemba azobisa chauffeur ke omemi bato omemi milimo bato kumba bien yo kaka na nzema mais oyo ya ba Maurice Zigando ezali kaka lokolo na yo pembe ya ye mwendo libomo na yo pembe donc c'est quelle bassesse et pourtant l'art fait partie de la richesse d'un État. Avec l'art, on peut communiquer facilement. Avec l'art, on peut créer des richesses. Mais ici, maintenant, il n'y a pas d'abisso. Musique est commis facteur de décomposition morale. Il n'y a que des bêtises à 80%. Moi, je me demande si je chante, donc, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pour qu'un État se développe, il faut que des gens et de valeur. Et lorsqu'on fait une approche anthropologique, cette approche est soit émique, soit éthique. Donc je ne parle pas de l'éthique avec H, je parle de l'éthique avec TI. Bateau, et comme à niveau moko bamitali bamitunete, tozako kende wapi. Donc l'élo, nazo peso conseil, moi n'est autant blagana, koki parama comme basaka nanzela mingiti. La plupart ya bateaux zo mona nanzela. Ezali ba parti mito etikala na nini na ndako omona yozo azona mutuka mutuka zoloba keba boss donc c'est-à-dire que ya bini na mutu na yepa pesa ba boss mais pasteur vous voyez les chercheurs pasteur et ce sont de telles personnes moi je veux toucher tout le monde je te le dis dans cette histoire de décomposition morale tozana na niveau de la famille on va toucher la gestion publique dans ce pays. Kokota na ba église parce que trop c'est trop tobungisi bomoto donc na mona buzoba mais oyo l'équipe dose na niveau ba famille aujourd'hui il n'y a plus de cohésion okomona moto avanda azokanisela ndeko na kakufa yo moto wa bato okokanisela moto liwa mais omoni pe yezu yo avant yo ok na kosenga na bato bakolanda biso famille na bino eza sacré soki oza na problème na bato na kati na famille na bino cherche à te réconcilier à faire la paix baboti to communiquer ba valeur na bana tozwa temps ya kosolola na bana il faut savoir que les enfants ba âge basa na bango ezo permettre bango ba comprendre makambo mosusu malamu et pour ça ces enfants ont besoin de l'encadrement des parents. Il y a de ces parents-là qui découchent. Donc, papa, vous savez, quand vous trouvez quelqu'un qui a 50 ans qui découche, tu sais comment on appelle ça? C'est la puberté tardive. Tu connais la puberté tardive? Donc, parce que cet irresponsable qui laisse ses enfants, à quel âge il a tombé et pas à 20e bureau, il va s'occuper quand de ses enfants?
okomona moto oti mosala zonga na ndako tanga tala journal de classe ya bana solo wana bana soki ndeni okute avandi azobina banzembo na bango nayebisa ko banzembo na bango bazemba ya yo lokolo pembe yanga yeza mwindo tombola lokolo c'est ça. C'est quoi fait dans ma bouche? Et ça a un danger imminent, pasteur, parce que toujours qu'il y a malembe na émission na biso tombolé phénomène ya kuluna voilà les lois mabota ils ont produire ba kuluna non mais c'est kuluna pasteur oui kuluna ngo toujours ko yoka ngona musika kala mais le lot est commis on dirait chaque famille pour bato ça y faut za na moi kuluna na yo comme ça ba yebi ke bango bazaka na kuluna le lot mutoko tambola juste l'est na kisasa soki moi mulile zali bana machete bana wana bauti wapi na mabota mwana wana auti pa na bango na machete na ye abomi na mkongo lera botoli batu biloko azongi na ngona et pas na bango ce sont des receleurs papa lobi boni lelo ozwe le côté habité papa lelo na zuka mwa ndambo apesi liboté mais est-ce que beaucoup passe est-ce que dans 10 ans 15 ans non il y a un problème il y a un problème il y a un problème pourquoi maîtriser tes pasteur Kadi il y a des choses qui se passent dans ce pays donc ils ont pris ça pour ça même Jésus à Yakagalelo à tous les niveaux ce n'est pas seulement comme on dit là que Isaka bamikonzité non bamikonzité ça n'a pas na bango il y a côté que zododo na kwenda et puis les kakawana moi je te dis j'étais énervé j'étais énervé un jour je vois quelqu'un en tenue à zone de zododo na kwenda nous allons où? Il n'y a plus de valeur, c'est-à-dire que eloko yo moni ndenge ba famille ba démissionner papa zolo bana ba moyen lo bazate ba ko silikela nga papa zo banga bana ndenge ba ko silikela bana ba yebi lisusu tenge ba boti bazali le danger c'est que mboka na biso et kozala son mon ami koleza koya tala ba mboka nyonso moni tombama basala nini bakomisa enseignement fondamental gratuit baloba bana bakende classe mais lelo batanga ofele mais parce que constitution na biso pe et prévoir que prévoir mais budget na nekokite mbongo na nekokite mais ce que moi je voulais relever là c'est quoi c'est-à-dire que mon boti même koluka koyeba soki mwana kende classe azana ekunate il se contente il y a qu'à corrompre pour bana baleka et puis mokili yango ekomi mokili ita palais aujourd'hui au Congo vous ne savez même pas évaluer correctement vos propres enfants parce qu'il suffit que le professeur alingue longia mwana na yote anyokoli et tout ça ça vient de la famille mais tango au moins tango biso tali bana mike ezaki na banzembo ya bomwana banzembo lokola nzembo akebo mais eza na matière na kati nango ne volez pas vous serez dans la prison oui ne volez pas vous serez dans la prison oui oh voler 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 oh voler c'est très mauvais donc on grandissait avec ça mais banzembo na lelo bana ba yiba ngote ezali kaka tombola okolo na tomboli mais passé ya mais soki totali pe malamu pasteur lelo pe classe na mboka na biso ekomi luxe budget ya classe okokende na baekole ekolo efutisaka moins de $500 eza te eyali kaka 1200 l'enseignement coûte trop cher partout l'enseignement coûte trop cher au monde a quand même temps oyokaka bato bazoloba oh non basali classement ya bauniversité ya monde ata université moko Congo eza te mais moto wana azoloba ayebi il ne connaît pas les critères qui ont été retenus pour en arriver là. Les premiers critères de classement de ces universités c'est d'abord leur budget. Mais au condamné ce bateau va parce que les familles n'ont pas de moyens pour scolariser les gens. Je dis ceci. Bon moto et outika kana classe ba valeur. Et ça na bateau, il y a la différence entre l'intelligence et la sagesse.
intelligence nde otozwaka na classe mais sagesse ezali ensemble ya ba valeur nyonso tozozwa na mabota na église na libanda eza na moto mosusu atanga na mingi te naza na valeur ayebi ke bafingaka bato te ayebi ke bayibaka te ayebi ke batongaka te ayebi ke basalaka boye te basalaka boye te. Mais ici là où nous disons c'est que les parents ont démissionné ne fût-ce que cet échange là avec les enfants. Ça n'existe presque pas. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ça n'existe presque pas. Et là, quand on a le Belawa, tu as un phénomène à Bakuluna et Mati, Nicolo na Katangisas. Partout, même na Gombe. Bakuluna wana bazana ba parents. Machette wana ela la na banda kuna bango. Ba parents be bamona kango. Mais ba parents de bato liboso il fallait pas dénoncer. Moi j'ai apprécié quelque chose qui s'est passé à Bruxelles. Avant incendie à Zaventem et Salama, il y a une femme marocaine qui est allée dénoncer les enfants, le qui est banouille, namona, bazana activité à Malamote. Donc c'est-à-dire qu'il oui, c'est-à-dire que les familles doivent aider les enfants. Dans l'âge nyonso, batirbila moko boyaka. Mais il ne faut pas planter les décors pour que batirbila soit là et ça la dégâts. Tu vois là les problèmes. Mais maintenant là, merci beaucoup Maurice. Zanango awa ezali que machette ezoboma bato. Et là la kananda maman il place machette ça. A bombe la rapé moi. Mais ce bakani mwana ndeazo landa botikaye. Finalement, qu'est-ce qui va se passer quand chaque famille aura ses coulours? On va s'entretuer. C'est-à-dire qu'il faut même biso bato ba église, à part ko benga na ba mari na ba femme de nuit, to communiquer na bato bazako ya koyoka biso bizaleli malamu o ba bengi na lopoto de valeur. Mutoye mwana fayi ba la vie même sacrée. Biso tokola ki na mboko to na culture ya machette. Mais et ces machettes-là sont gardées quelque part par les parents. Alors, c'est un danger que ceux qui toquent Kakaboui, dès que ma famille est lali, il y a des sanini et lali. Il y a émission de composition morale, et zali pour être moto na moto, aïe ba responsabilité na ye. Aïe ba responsabilité na ye. Aïe ba kengai na libota et sengel na sala boy. Toi école na biso kende liboso. Mais au komona motu et c'est parmi ces brigands là. Donc l'ancien colonel là, jour musu sola mko non il est vice-ministre au sport et là. Mais c'est normal. Ce sont des choses qui ne doivent pas se passer. Tala, les lobano bazar na budget ya kisi. Suka komi bongo les pari go beta match abi moi bongo yo pona bolu kanganga. Non. Donc ça dit voilà encore tout ça voilà toute la famille. Mais je te dis nakala stade des ala ke sika esengo. OK en famille botali match bozo. Mais les lots depuis bakulu na bakuma wana. Aller au stade pour voir ce qui se passe. Je suivais ma journaliste, mais qui va venir au stade pour se faire jeter les urines sur le visage? Tant que vous avez comme un niveau composé, à la famille, vous avez salué le côté, à la match, à la famille, la décomposition morale. C'est ce qui fait qu'il y a une légèreté totale, la calomnie, la méchanceté. Makambo eza ko uta wapi uti na mabota place bana ba uti batata ba mama ba de commission nyonso toza ba boti poto bongisa mboko yo na ebike bato ya likolo nde baza na responsabilité ya monene yango moni nazokende na étape soki na sisi na bino na komatela bango bato ya likolo baza na responsabilité ya monene mais yo nanga biso pe toza na responsabilité ya koluka nano na partir ya ba famille na biso koluka ko bongisa koluka kotalisa ba valeur ya malamu na bana na biso soki ngai na bokoli bana na nga malamu
Maurice abokoli bana ne malam Kadi abokoli bana ne malam to comment est mboka na biso ko na ba valeur moko boy. C'est l'ensemble de ces valeurs qu'on appelle la culture de l'État. Quand nous en arrivons là et nous avons une population de qualité, à ce moment-là on peut s'attendre na kozala na bato malamu na kati na société. Mais imaginez-vous que moi na koli depuis akoli azokende azokola kola balakisi ye valeur ya travail bien fait. Et ça va na mususu okomone kaka boy mesh na mutu tala mikolo nyonso le wati ya vert ya motane mais ça la melo fufu. Moulaï mais fait ça la melo fufu. Toi sali poto poto. Aïe. Aujourd'hui, les familles ont la responsabilité. Il y a Kotalisa Bana, ne fût-ce que l'amour du travail bien fait. Moi, Nazoko, on gagne la vie par le travail. Talalelo. Na kokota na société. Mais regardez, aujourd'hui, les élections s'annoncent. Chaque parti monte ses gemmes pour dire s'entretien. On a parti au ici bagé na basaka na binote moi ngai nazo kama pe bagé nango bangonde basala ka ba marche bangonde ba papa ka batu ba machette ce que basala le gouvernement le plus jeune à 50 ans au gouvernement. Quel est l'intérêt de vous entretenir? C'est pourquoi moi je demande jeunesse il y a majorité jeunesse à opposition bobo banate boza bandeko débat il y a idée pour ça la Congo et comment le coup à Paris n'engeni makamba aussi na nzoto makamba botamba na machette et ça la masous na kata mboko et tout ça ça vient pourquoi parce que les familles ne jouent pas leur rôle. Ba salibiso si nikuna ke ngongana biso et si ekoki tozali kolobela likolo ya décomposition morale pasteur a utiko talisa biso ndeko lobi okozela mboka ebonga ndenge nini soki osungi libota na yote po lobi etonga mboka mboka ko bonga lobi soki to bongisi mabota na biso lelo soki to bokoli bana na biso malamu lelo bango nde lobi bakosunga mboka po ete ekende liboso. Chaque parent tozali la responsabilité ya ko investir na kati ya bana na biso po lobi bakoma bato. Tokomi na suka ya émission na biso kungonga na biso ebelemi pasteur tozali lisusu na ngonga te na banza tozali ko yebisa bandeko na biso balandi ete tokutana na bango poso ekoya.